Coucou la famille, bonjour à tout le monde, bonjour la famille, coucou, bonjour la famille, bonjour, bonsoir, hein, voilà, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizibino, boboto bondeko, na kacha mabota labino, j'espère que vous allez bien, tout va bien, bandeko nangai, voilà, donc voilà quoi, boboto bondeko na kati ya mabota nabino. Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom. Vraiment, toute tendance confondue. J'espère que vous allez bien. Ba témoin de Jéhovah, bonjour à vous aussi. Et puis, ba de connexion, ba musulman, j'espère que Tisiko Bozaka na Ramadan, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc, ba salam alaikum. Respect. Na ba chef coutumier na biso matondo na ba kimbangiste boboto bondeko na bandeko na église catholique. Voilà toute tendance confondue. Ba bonjour bandeko nanga toko umela makasi mingi te mais toko lekisanga na oloba vraiment mingi te to tia vraiment temps na ndeko na biso mwasi prophétesse Fatou yende azana message alingi aloba. Voilà, avant après sa message na ezali message oyo ya lobi nzamba la kisie batomi sato domaze la belle vie le balabri belle vie na sila donc a prophète prophétie oyo ebimi mais ezali mingezo basé na ndeko mwasi belle vie donc pona ndeko na biso mwasi alobi ki belle vie spirituellement aza déjà ya kokufa donc physique comme tezali alors bande konanga to banga katoza la ka paniquer te na ba prophétie ya liwa eloko kaka ndenge ezake soko yebi ozotambola na yo bien soko yebi ke ozana problème na mutu te oyebi ke nazotambola ngai en conformité na nzambe nanga ata balobi na ozana liwa ezolanda yo okobanga eloko moko te parce que mutu moko te na mokilo kotika la libanga. Ata yo lelo lukel muninga liwa yeba ke lobi yo pe kokende kaka soki penza ke batu bazaka na mayele ya bombonto mbela ta mutu moko souhaitaka liwa ya mutu te parce que biso nyonso tu eza nzela na biso donc biso nyonso totambola na liwa donc ekoya lelo koya lobi koya na 20 ans dans 30 ans mais suka nango conclusion eza kaka liwa donc yango na koyesa ba congolais soki ba prophétie bimi ya liwa ko banga te yo suko tala kaka etambolele na yo so ozotambola na yo bien en tout cas même ebimi balobi pe eloko nyonso tu o ebimaka et relevé eza condamné par la prière tiango na prière et puis tu vas avancer même na Bible ba prophète ba yaka ko yebisa batuki ah papa na kolaka déjà tam super koko manka ça rappelle bien même sous na ba 60 ans même sous na ba parce que tango na ba pe banda ko kola tango ba yebisa keke Nzamba lobi ange mort azwa kozwaye mais papa na sani a priaki nzambe asaka nini abakiselaka ye mikolo ata so totel na Bible ndeko mwasi ona kombo ya Tabita Dorcas azaka couturière ayepe kutu yekuta kufaka mais batu basambeli babandi ko lakisa bolamu na ye asekwaka nzamba bakiselaka ye mikolo mesuka soka papa mamango pe azate akufa kaka oyo eza nango mokili oyo lelo ya yo lobi ya moninga yango to lakelaka baninga mabete soki lelo makambo oyo ezobima neti epai ya belle vie ke esprit de mort boye na boye ezowuta epai na biso bakroni mama ezowuta epai na biso nde tozoboma belle vie mais okotala pe boye likambo mwana mwasi yango pa sala ya malunga oyo eza peut-être ke to souhaiter belle vie liwa en tout cas ezate soki penda donc parce que il y a aussi batu musupe ya basala penda ba dégâts ya minene ozotala penza boy toke eta musika te tokozwa tande ko na biso ya mwasi oyo Gabriel donc Gabriel banda ko swana na mwana mwasi wana kufa wana o abimina mwana na ngai alakela kai baliwa lobela kai belebele mwana mwasi wana zo ba souci akufa mais si lelo biso tokolakela Gabriel liwate pona ni to lakela Gabriel liwa Gabriel Yona to souhaiter longue vie à mon bana ya bana na ye lobi pe to mona Gabriel aye na poto azala pe na mona na ye na poto donc ozomona mais oyo penga belle vie sala boye ezate mais bazola kele liwanga na yokaki na kroni mama
awa na kati ya poto esalaka nga chair de poule to tanga komba mutu te alobi kutu il fallait nde belle vie wana kufa na place je crois ya Jani ou bien place soki ya nani akufa penza il fallait yenda kufa ke tel mutu akufi oyebi ke lekelanga nga bi ekomi tina niveau oyo tina niveau oyo donc bazolakela yango wana pe bandeko nanga siko so baolakela okaliwa siko soki oza na bonzambe te bato bazo expose yo ndenge wana bazokende kokosa yo bato wana bazolukela yo liwa baba satan bazokende kofunda fundwe pa nzambe yende akufa soki yo koza na bonzambe te okoya kokende pamba alors tosenga na belle vie soko yebi koza na banzela moko ya mabe oyo monike oyo nzelo nzamba lingi yango te kata yango pona otambwana vomi kutu obanda otikala ta na $1000 ke ozala na 10 000 20 000 pona okota na bokonzi ya likolo te alors bandeko nanga esali ngai mwa pasi koyoka prophétie oyo nalobi non nazaki kutu na émission mosusu na ngai na ya kolobela bino na kosala ngo même live na pourquoi mais na ye kosala nini na bi tika na lobela nano oyo et puis ceux qui nzambe kutu apesinga makasi na kokotsa des émissions so na silisio na sali pe wana na pourquoi na lingi na sala live ya Mike Kalambai concernant mais makambo yo izakaka kobima na kobima vraiment bandeko nanga bolanda prophétesse na bokebi nyonso ndeka na yebisaka bino bandeko nangai bakama ba prophétie o ba prophète ato donc na chaîne nanga ta mususu ba prophète wana ba prophétesse ba oleka lisute na bandaka kozwa nanga kana zwi na YouTube na che parce que tokoki kopesa bango confiance ya 100% te na yebisaka binongo butu na moi mais na kamwaka bato atozo expliquer ye que la danoise azolekisa prophète oyo parce que o eza nango chaîne eza église te ngai moko nasambelaka na ye te ngai moko naza na ye te en tout cas vraiment ezalaka compliqué donc mais soki nalekisi mutu awa asali bêtise la danoisi mutu na yo nga azalaka na mutu ya mutu te même ibana oyo yanga baza batu na nga te po anga te munasala bango nga nasali mutu te mutu na nga na ndeni do soki mutu oyo aleka awa asali bêtise akomi mutu na nga ou bien mutu non soki mutu prophète aleki awa eza espace normal eza commercial mais heureusement nalia bambongo na bango te mais awa ezali musala na ngai soki mutu aleki afuti mbongo na ye aleka na émission aoleka na émission même aza nganga aoleka na émission etali ye na kinganga na ye parce que mpa na ngai alebisa bino sous le baoba eza église te parce que lelo kozala tozotia prophétesse o tozoyoka lobi so bokangie na mbeba moboye ekomina danoise mutu na yo non ce n'est pas ça ngai nasala ba analyse ya batu nyonso to kutu lelo na ngana ya kosala analyse ya Irene Masiandoki to pese bambote belé ndenge à répondre la brune ozo comprendre ndenge akebisi ye ndenge apesi conseil ndenge abwaki mois 2 mois 3 mois to ngende na ya ko solola na yango mais le quoi na moni o na lobi non o eza quand même peu urgent pour na moya mutu yango bomoni na ye nango alors bolanda on a bokebi nyonso to place commentaire ezali to kocha commentaire place commentaire ezate to kocha pété bandeko nanga like émission bandeko partager et aux ala bien merci vraiment na ba partage na bino na émission à chaque Congo j'espère que moi na chaque Congo olam sa conscience na ye parce que biso soto lobby cela veut dire que to moi impact moko ezali moi souci moko ezali parce que c'est pas normal moi na chaque Congo ko tika papa na yo na kacha congélateur bongo mbongo ekoki nango oyo koko kunda mais olingo sala ngo o commercialiser ngo olingo otika ngo 2 ans 3 ans akomi nani Tshisekedi wa mulumba ou bien eloko ni ozo garder na kati wana en tout cas eza passé na mawa ko bota bana ozo mona mwana boyeme nzoka nde lokoso mbongo omoneka lokwa mwa zoba mais nzoka nde lokoso mbongo bande ko eza pe oyo te tozeleza wapi ala tainde nino shalom bana na zambe na pesibi o yango te
message ezali pour na bango misato. Bande konanga esengeli na biso to eba ete monde invisible existaka. Soko zo tira attention na yo te na makambo ya monde invisible, yeba ke koki kobebisa pe monde visible na yo. Vie na yo normal koki kobeba. Po ete yo zo tira attention te na monde invisible. Po ete monde invisible ya monde esimbaka o ezali monde visible. Basala ka makambo na monde invisible nde après yaka na monde visible. Nzamba zo sala biso ezali ngolu, azotalisa biso makambo, chaque événement makambo ezo nga koya, nzamba zo loba na basali na ye, nzamba zo talisa na basali na ye lokumu kembo ezonge pa na nzambe po ete ya mérité double honneur. Et avant la passion ezali message ya bandeko na biso misato, belle vie Kandi, na Sila Bisalu, pe na Domazie, toko bondele longo pe avana tango ezali makumi toko bondele longo ndeko yo pe bondela nange longo po ete ndenge toza na kati na YouTube to ebake bato misala mabi bazali ebele tango yo zolandaka mutu oyo yo oyebi te soki nzambe nde mutu atindi ye endeko ozalaka pe na titi da prière. Oui, ba message nzambe azopesa na ba réseaux sociaux mais ezalaka pe na titi da prière. Olingaka tolanda kaka ba message bazopesa be bazoloba bwe zalaka pe na titi da prière lobaka molimo santo akamba yo tango zolando ezali message to tango zolando ezali prédication Saint-Esprit nde akambaka yo tobondele longo na kombo na Yesu. Le Dieu Tout-Puissant, Père éternel, n'a pas sur merci, n'a pas mbolo poto bongi na lokumu papa, tika itengana kita yonde o matapo yondo zali nzambe na bomoyi. Yawe nani oyo azana makoki ya kotalisa makambo ya soki yo te nzambe na bana. Na pesio merci pour na makambo yebi na kotalisa bandeko na biso misato na pamboli kombo na opoto zali monene. Yawe na obéir na itinda na kasi loko na kosenga bobele protection divine na onanga na foyer nanga. Yawe na batu nyonso bazolanda ezali message au protéger biso contre batak nyonso ezali diabolique bamona biso te bamona foyer nanga te pe bamona ngai te. Yawe mobundi malamu ezali yo pe molobi malamu ezali yo. Yawe lobelo ezali bana na yo bayebe loko nini olingi basala pe basala yango po ete babika o ezali bikamwa na kati na bomoi na bango. Na belle présence na yo Saint-Esprit de Jésus contrôle la corps, âme, esprit nanga. Bon montonange kita kasi bonzambe na yonde se manifester papa. Yonde loba, Saint-Esprit yonde loba, l'esprit de vérité fanda na kati nanga na commission na pambolo poto ali mokonzi na lobi. Amen. Zamba zamalamu nzambe a mérité double honneur. Tozui makomi na nzambe na Esaïe chapitre 55 verset 6 na 7 na tangi makomi na kombo na Yesu. Bible zoloba na biso. Boluka Yawe wana akokina nukomunana. Ndeko nanga belvi luka Yawe akokina nukomunana na kati na bomoi na yo. Bobelela ye wana azali nanu pene. Ndeko belvi belela Yawe wana azali nanu pene pe akoyoka yo. Tika ete moto mabe atika banzela na ye pe tika ete musumuki atika makanisi na ye. Tika ete azonga epai na Yawe po ete ayokela ye mawa. Tika ete azonga epai na Nzambe na biso pamba te abimisaka alimbisaka kaka. Ndeko nanga belvi lukelo na Nzambe yaka epa na Nzambe po ete Nzambe ndaza mobikisi malamu. Esaïe 55 6 na 7 o medite yango na kati na ndako. Nzambe kosunga yo, Nzambe kokangola yo. Peuple de Dieu nazalaki akolala na zozwa o ezali vision. Et na kati na vision na moni o ezali ndeko na biso belvi azalaki isolé ye moko avandi ye moko isolé. Na ngambo ya belvi penza mulili ezalaki bisika avandaki avandi na mulili kaka ye moko. Mais alataki elamba pembe. Alataki t-shirt alataki ezalaki ya pembe. Mais avandi na kati na mulili.
Et na zolo na ye na mona ki ndenge batiaka ba koto na zolo na tango kala ne babanda kotia bibembe ba koto na zolo na moni batie ba koto na zolo et avanda ki isolé na kwene ye moko place na ye moko na ban. Et côté si la bisalo azalaki peuple de Dieu na bandaki komona éclairage makasi côté si la zalaki éclairage Saint-Esprit asunganga pour na pesa message au kaka ndenge na moni. Na longola te pe na bakisa te o nyonso ekoluka kose soulever o ezali ya nzambe te ekende musika. Et côté si la atelemaki éclairage ezalaki makasi na kati na vision ndenge na bandaki komona. Et azalaki na bato ebele mupandi na ye éclairage ezalaki makasi mais loyengende ezalaki kote wana makasi. Mais voilà, bandeko nanga tozolanda ka malembe ndenge bozomona ndeko mwasi alobi na biso d'abord conseil alobi likambo nyonso ebandaka na spirituel nde ekomaka na physique. Alors yango tozo continuer na vision oyo nzambe alakisaki ye asele komona kolala na ye amoni belle vie azalaki kovanda na bamoko boye kotango ezaki molili et puis alataki blouse ya pembe alati ba gants ya pembe batie ba coton na zolo ndenge ezalaki moto o batiaka na tango akala bandai kotia bongo pona tango so moto akufi azobi makila na zolo quoi que ce soit bandai kotia mingi ba coton na kati ya zolo ndenge ndeko mwasi amonaki et puis amoni na ngambu mususu amoni sila côté ya sila ezaki na éclairage makasi lo yenge bazako yemba bazako sepela bazako seka éclairage penza ezalaki makasi. Tozaka ko continuer biso bikongenga pa unité wolote tozali ko kene malembe. Côté belle vie azalaki kaka ye moko mulili ezalaki mais alati t-shirt a pembe na ba coton ne batiaka bato ba coton pe na ba gana maboko. Tango alongwe belle vie tango alongwe place azalaki akomi kokende na ndaku moko engala kati na vision na zomona bisika o azokende tango akei afungoli porte ndakota na kati na ndaku wana e mutu o azalaki na kati na ndaku ezalaki domaze ezalaki ndaku ya domaze actrice na biso pe kaka ya Congo o asalaka théâtre mutu o azalaki na kati na ndaku ezalaki domaze ezalaki ndaku na ye e belle vie tango aye afungoli porte alinga kota na ndaku na ye bandeko nanga e domaze na kati na vision abandaki ko chasser teke na kombo ya belle vie mais azo chasser ye ke esprit de mort bima na ndaku nanga azo bengana bonga azo loba esprit de mort bima na ndaku nanga e domaze na kati na vision peuple de Dieu abandaki ko prier azo chasser ndeko na biso o ezali belle vie azo chasser esprit de mort bima azo bengana belle vie esprit de mort bima na bengani au nom de Jésus et abandaki ko sambela ndenga bandaki ko sambela makasi et na kati na vision na monaki ndaku na ye epelaki moto na prière. Tango abandi ko bondela e ndeko na biso belle vie abimi libanda na kati na vision ndenge nazomona abimi libanda tango abimi libanda akomi siko kosala neti akende do esala neti trouble tango ba chasser kuna aye bate akende kote na akomi neti ko baluka moko azongi lisusu na ban place azalaki na molili ake kovanda engala kati na vision nazomona kaka makambo nyonso ndenge zoleka. Donc ndeko mwasi ka ndenge ezali l'air amoni ndengwana amoni ndaku moko ezaki pembeni wana molili côté mususu kuna ambiance éclairage côté sila zalaki et puis ndaku moko ezalaki on yaki ndaku moko ya kitoko ya bien place ke nani ndeko ya mwasi na kombo ya belle vie alobi tikana kene kokota na kati ya ndaku wana na ba coton na ye na ba gants na ye kokoma komi ndako yango na kati kuna mutanda kovanda kuna ezaki domaze tanga moni ye akoti penda fungolaki porte domaze tanga moni ya bandi ko benga na ye na prière aza ko benga ye na kombo na ye te maza ko lobane esprit de mort bima bandi ko sambela bandi ko benga na ye ba moko belle vie bimi na kati ya ndako wana akomi neti ko telenga nazo batake ni koto bake koto amonika moyete azongi lisusu
côté azalaki akei kovanda domaza continuer na prière ndako domaze peli moto ya prière et toki na kati ya ndako ya domaze tozo continuer bande konanga ne quittez pas bolanda tina suka. Et côté si la zalaki loyenge zalaki makasi mais éclairage zalaki et na kati na vision ndenge na bataki mona nazomona sila te mais nazomona étoile nde moto ezo briller makasi côté azalaki et batu bazalaki ebele nga na kati na vision na komi koloba ngabi mais eza sila ndenge nini azo mona na ndenge ya étoile et molimo na nzambe komi koyebisa ngai oui eza étoile na ye nde moto ezo briller bongo yango ozomona eza sila étoile eza na kati na ye nde ezo briller bongo moni éclairage wana makasi ebatu baza tout autour na ye et molimo na nzambe eyebisi nga mutu oyo moni belle vie esprit de mort eza na kati na ye esprit de mort ezotambola na kati na ye mais aza mutu malamu yango moni alati elamba pembe aza mutu malamu mais esprit de mort eza na kati na ye nga bisika na telemaki na vision donc alobi tango azotala bandi komi lobela alobi nazomona sila mais ezoko éclairage eza makasi nzamba lobi eza étoile na ye mutu eza ko briller pas ko briller mais ko briller eza ko briller makasi eza ko rayonner parti wana donc eza ko pesa penza un mouvement alors côté ya ndeko na biso mususu nzamba lobi neke ndeko mwasi azana na esprit de mort eza ko landa ye mais azali motema malamu yango moni alati tricot ya pembe mais kufa ezali na kati na ye bande ko tozaka koyoka on a komi kolbanga lobi oh Seigneur mutu azotambola mais aza déjà na bagan na zolo na maboko ba coton na zolo et alati na ba pembe donc motema na ezali malamu mais aza na esprit de mort et si là bande et belle vie na kati na vision avant di penza na mulili isolé ye moko place ezalaki mulili mamoko na moni domaze abimi azui porte akangi alobi na chasse okoya lisusu ate azui porte akangi endaku na ye bandaki kopela moto wana ezalaki ya prière bandeko na nga place na telemaki na komika kotala belle vie na sila côté ya belle vie ezalaki mulili et ndenga alataki baga na maboko et na ba coton ndenga azalaki nango na zolo et côté ya sila ezalaki éclairage yango sikoyo ezalaki ya moi te mais ezalaki étoile na ye nde moto ezopesa éclairage wana makasi mbala moko na ye kobima ezalaki vision ngambi oh Seigneur oh vision na yebi kozwa nzambe ya bato misato makambo olakisi nga Seigneur pesa yango ezali explication et na bondelaki pa na nzambe Saint-Esprit aye kopesa yango ezali explication alobi mwana na ngai bato misato oyo nayebi kotalisa yo mutu moko oyo ezali belle vie mwana na nga belle vie eza na esprit de mort elati ye eza na esprit de mort eza na kati na ye ezotambwisa ye na ndenge bomoto na ndenge ya molimo esi babomi ye e nzoto wana ezotambola eza kaka nzoto ya pamba mais aza mutu mabe te pozo comprendre nzambe ekotalisa ye ke belle vie na ndenge ya bomoto aza na bomoi mais na ndenge ya spirituel asi babomi ye tozoyoka ngo mpe na bakoni mama biso toyaka awa te pa tobomaka bato biso toya awa te pa toswetelaka bato liwa soki bomoni bato bazosala mobulu belle vie apemi kutu moke na liwa ya jani si bakundi jani kala te ezozonga makambo ya belle vie babomaka ye mikolo nyonso susi na bango ezali akufa tika mokili oyo mais soki atiki mokili oyo sikoyo biso bakoni mama tokoganye nini biso bakoni tata tokoganye nini ekozala pasi ya famille ya belle vie ekozala pasi ya bato oyo ya futaka bango donc bande kotolanda
mais belle vie a continuer kozala motema malamu a continuer ba prière na ye nzambe akotika ete. Voilà, donc toujours continuer, toujours qui est na suka. Asa mutu malamu yango monene lamba pembe misala na ye ezali ya malamu mais basi babomi ye déjà spirituellement mais azotambola kaka et koto moni oya sila mais sikoyo nazaka na eloko moko na mitunaka sikoyo ndenge azo expliquer que belle vie azali na motema malamu, belle vie azali na misala ya malamu mais babomi ye spirituellement na satana. C'est quoi pourquoi Dieu a permis ça? Des places où on a mis tout na kamingi. Or vous en a question na réponse à répondre ngai. Parce que comme on a batu o babomaka. Bazaraka batu e balite ba malamu. Bazaraka batu balingaka nzambe. Bazaraka mais ba satana wana. O basalaka batu mabe. Bango batikala na kimia. Bango bazo vivre des années donc mukili yango kotonda makana batu ya mabe na mabedo batu malamu nyoso tu bakokufa ou bien nzambe permetaka ke batu ya malamu bakufa na bango noki pour ne pas basumuka ba na mukili oyo ezalaka penza nini parce que ko explication ndeko na biso belle vie za mutu ko fa vivre longtemps parce que azana elamba ya pembe azali na motema malamu mais ezolo bamake malgré ça, akufa déjà spirituellement, ou etika physique. Des places wana ngaina bino na comprendre raté. En voulant aussi trop comprendre, ou yozo ba problème na muto. To yo kakaka to analyser, to ende. Oyo na yebi na kotalisa yo, ezali sila étoile na ye ndo moni ezo éclairer bisika nyonso azali wana. Azali étoile makasi. Et étoile nae ezo benda o ezali bato ezo éclairer bisika nyonso o yazali wana étoile nae ezo benda bato ndo moni éclairage wana pesi éclairer bato nyonso o baza tout autour nae ezali étoile nae et domaze o nae bina kotalisa o azali mosali na ngai azali servante na ngai azali mosali na ngai. Yango moni ndaku nezo pela moto na prière. Yango moni a chassé o ezali belle vie na kati na prière. Pour te belle vie aza esprit de mort alingaka kota na kati na ndaku na ye et ye a bengani belle vie etake esprit de mort. Et peuple de Dieu tant on a silisi ko bondela yango na eko passer o ezali message na bandeko na biso o ezali misato. Belle vie penasila na domazi. Ya liboso na kolobana na ndeko na biso domazi. Ainsi dit l'Éternel. Nzamba lobi na ngana yebisa yo ozali servante na ye. Oko salela ye makasi. Et nzamba ko utiliser puissamment. Nzamba ko utiliser makasi. Pote na kati na vision na moni ndaku nezo pela moto bandaki ko pelisa moto et o bandaki ko chasser o ezali ndeko na biso belle vie azalaki belle vie mais eza esprit de mort ezalaki na kati na ye et o bandaki ko chasser. Nzamba lobi na yebisa yo salela ye salela ye pote ozali mosali na ye oza na elembo na ye oza na elembo na ye pote osalela ye. Ainsi dit l'Éternel. Nangambo ndeko na biso o ezali sila bisalu ozana étoile makasi na kati na yo et étoile na yo wana ezo éclairer bato nyonso o baza tout autour na yo et yebake bato mabe pe bazingi yo bato mabe pe baza tout autour na yo et étoile na yo ezo éclairer pe na bango pote na ngambo na monaki loyenge makasi yeba na ko se maîtriser na étoile eza na kati na yo pambate batu oyo bazaka ka pembeni na yo bangonde bakosala o mabe pote étoile na yo bandaki ko éclairer et loyenge ezalaki makasi yeba na komikitisa okita lisusu na se longola oyo loyenge pembeni na yo
longola vie entourage à loyenge pembeni na yo po to yebana ko maîtriser le sous étoile na po to zana étoile ya makasi oyo bandaki ko éclairer tout le monde azala ki pembeni na yo na kati na vision ndenge na yebi na kotala na nzamba yebi na kotala sanga yebana ko kita lisusu na se yebana ko batela o ezali étoile na yo étoile ba batela kayango batela yango batela o ezali étoile na yo ainsi dit l'Éternel. Et ndeko na biso belle vie mama oza mutu mabeto oza mutu malamu na moni olati elamba pembe misala na yo nzamba lobi ezali malamu mais esprit de mort ezotambola na yo esprit de mort ekole yo na ndenge ya butu bayebi déjà na koboma yo po baso chasser yo ke esprit de mort bima kokota na ndako na ngati mais nga na kati na vision na bandeko mono eza belle vie mais mutu oyo azomona yo mutu mususu azomona yo ke oza esprit de mort yeba na koluka o ezali nzambe nzamba lingio mingi ya nzamba yebi na kotali so ezali makambo o luka o ezali nzambe na kati na bomoi na yo kota na profondeur chasser ezali esprit de mort po ete pai na nzambe so mutu nyonso aluka ka nzambe kangola kai chasser o ezali esprit de mort to boyi lobi ezala trop tard ke eloko boye komili yo eke osalaki keba te na makambo o nzambe ayebaki na kotalisa na eko yebisa yo ete na ndenge ya butu bayebi déjà na koboma yo et na ndenge ya moi yo zotambola mais na ndenge ya butu bayebi déjà na koboma bazo benga o ezali esprit de mort luka o ezali nzambe na kati na bomoi na yo ainsi dit l'Éternel tika ete nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masiya nde na lobi amen amen pambwama. Voilà bandeko na ngai to kompe na suka ebele ya ko commenter ezate na lingai ka ko passer message pour nata mususu na nzela na ngai pe belle via ko yoka ngo donc shalom pepe de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu ko sunga ye ko s'orienter na ba prière et puis ba fan na ye ba ko kipe ko kota na ba prière ba ko examiner ce qui réellement prophétie o ezali ya solo ou bien ezali ya lokuta mais bandeko nanga ce qui likambo ebimi tiango ka na prière ko hésiter te pona prière ezana ya ofeli prière ezaka nango ofele fukama kumisa nzambe sambela nzambe asunga molimo wana ekende musika parce que toza na besoin ya belle vie toza na besoin ya ba œuvre na ye toza na besoin ya école na ye famille bota oyo ndenge azolakisa mosala na ye bato baza na besoin na ye vraiment botikala malamu bo partager bo liker émission et kozala bien makasi à bon attendeur salut. Voilà tomonani bakala mingi te. Voilà oya ko bakisa obakisi oya ko longola olongoli. Merci beaucoup. Likez émission ba oyo nanu bo s'abonner te, bo s'abonner vraiment, bo s'abonner et puis bo partager. Merci na ba like na bino, merci penza bozo liker à solo. Bo liker ceux qui déjà bo sali plus de 150 likes. En tout cas ezalaka eloko ya makasi, eloko ya mutuya. Merci to sololi, bye bye.